Bonjour, bonjour, bonsoir, bande Kobanandaka, papa FTM Yakomo Milolo. Lelo yo, tozali toujours na émission na biso ya dimanche à vous. Yo, tozali dimanche le 14 août. Ndenge na lobai kaka na ndenge ya momesano. Tous les dimanches, na otia émission à 10, 15, 20 minutes. En tout cas, limite 30 pour na permettre na bande komusu bazali libanda na bamboka oya bapaya na bamboka mususu surtout bandeko oyo bazali na RDC na mboka na biso bakoka pe quand même kolanda émission mpo nayebi ke problème bamega eza mwa mpasi na mboka. Donc na émission na biso ya dimanche à vous ya lelo tokobeta masolo mingi oyo yo elobamaka nango mais faut toujours tolobaka parce que ezali makambo ezo concerné surtout bandeko na biso oyo yo baza na pasi na Afrique, bandeko na biso ya basi. Phénomène moko ezongi susu mikolo oyo yo phénomène ya koluka basi oyo yo bakosala ba film oyo tobengaka ba film ya makambo ya mabe ndenge tolobaka mpona koemploye baterme wana te parce que émission na ngai bato batala yango ezali tout le monde atalaka yango. Okozala pe ta mosu oza na famille na bana bokotala pe yango. Donc bafilme oyo ya batata na bamama ndenge basalaka ndenge tolobaka ekomi lisusu makasi mikolo oyo. Donc crise oyo ekoti su mikolo oyo na Afrique ekomi nde somo surtout na mboka na biso na RDC. Bao baza na bana basi, bao baza na bayaya, baleki ya basi, bandeko ya basi, bobenda bango matoi. Phénomène mo ekomi mikolo na si ba fille ebele na niveau ya mboka bazui ba message que bao proposer bango ba mbongo pona basala ba film oya tata na mama. Donc ekomi ya mikolo ya makasi. Alors lelo naza koyebisa bino bokeba parce que arnaque ngo zoleka ndenge nini. Eza un groupe ya batu ba créer ba compte na bango na Facebook. Ba créer ba compte na Facebook. On dit maye peta musu ami na yo, bokoma maka, bo se sympathiser na mutango. Omona kama mkomso ya bino solo mo gagner mbongo, tala mwa kop mona yebi yango. Kop yango eza ndenge nini? Kop yango ezali oyebisa okay. Naza mutu moko boye, akopesa même ata 1500 $2000. Bamsuku ba proposer ba $3000, akopesa $3000. Mais film moi tata na mama, yo moko mutu ko filmer yango. Donc yo moko filmer do ba personnel moi confiance. Pour kaizaki so bokesa ba biloko wana ba film tata na mama, mingi zalaki cameraman aza wana. Bozana muto bosa na film tata na mama. Muto aza filmer bino. Siko kope changer. Comme sikoyo bokuta totine lo mutu bokuta na ye mais zana portable na opona ba cérémonie wana makamwa ndenge za kosalema ba film wana tata mama ndenge bozo sala wana yo moko mutu ozwa ngo na appareil photo na yo, appareil na yo, Android na yo, soza tablette, soza nini ozwa ngo. Donc oza ko se filmer yo moko. Mais siko piège ezali wa piège ezali siko yo bango déjà basi ba préparer ki déjà baza ba caméra cachée na bango. Baza ba caméra cachée soit basi ba négocier ki na place au bokelo sala eloko wana, bokesa film wana. Basi ba négocier ki déjà ba chambre wana, ba tia déjà caméra cachée yo éviter.
soit moto akoya bosa na ye aza na caméra caché yo yebi te à cause de même bouteille kaka bio ozomona kaka bouteille ya mai kaka boye bouteille ya mai basi batravaille yango déjà batia bacaméra na kati babomba yango kitoko yo omona kaka bouteille ya mai boye moto aza na soif ya mofu amelaka mai adepose molangi boye nzoka nde ya caméra mobimba ezofilme bino nzoka nde ya caméra mobimba donc basali sikoyo cope moko boye ya propre suka nango sikoyo yo oza na confiance obike ngai moko bafilme yango ngai moko mundu asali yango naza nango na portable na nga ntango sikoyo ekoma sikoyo ntango sikoyo oke tosenga sikoyo makambo mbongo moto aloba no te comme yo oza na filme eza yo mundu oza nango te bon tozela nyonso bambongo eye tokobenga yo yo ya oza mbongo na yo yo ke na confiance oyebi ke bon en tout cas bakozwa bilili te mpo anga mona aza na bilili na ngai omikosi parce que bango baza kutu na bilili na yo omonaka ata mosusu boye 1 mois 2 mois babengaka yo te boye obi ozobengabenga bango mbongo ya te mikolo mama bombango kaka bombaka filme otango kaka mbongo koya tokoyebisa yo comme ça yo ye mpe biso filme yango oyo ozwi mbongo lokuta nsima bango baza na filme basoigne yango bien oza na kine babimisa yango ntan mosusu ekende nango na inde yo oyebi te batalaka yo na inde ntan mosusu batalaka yo na australie na France batalaka yo na Sénégal na Mali na Gabon na Congo Brazzaville na Angola batalaka yo na Cameroun Côte d'Ivoire batalaka yo yo yebi te yebi kaka kopa yango bakokoma nsima nango te yo mota mosusu bafilme mota mosusu okaba oefase no yango akopa yango nazwa nanga mpe mbongo te nalemi nanga omoni sikoyo place baza kozwa bato d'abord bamettre en confiance okose filme yo moko na portable na yo bazwi yo déjà na esprit de deux il faut za mbongo avopesa bango filme wana donc na nyonso tu wana ntango osangani wana okomi na mwa confiance moko boye lokuta bango baali atravaille bachambre asatali bacaméra caché moto akoya na bacaméra na ye caché yo yebi te aoyaka adepose eloko moko boye pembeni wana boye bayo ozoyeba te yo omona kaka eloko moko boye bouteille moko boye atie wana ta mosusu soif yo ozoyeba te ta mosusu ntango ozokota wana yo ozomona ta mosusu appareil ya musique ata mosusu basi basala yango caméra eza na kati mosuku ya télévision ozomona télé kaka boye yo ozokaza ozotala télé na télé basala tia caméra caché ya mokie pembeni wana yo omona okudu oza kuna ide nango te yango émission ya lelo ya dimanche ya vous lelo tozali dimanche le 14 août nazoyebenda bandeko na ngai matoyi bandeko na ngai matoyi ya basi surtout bandeko na biso oyo tovai na bango na Afrique toyebi souffrance ndenge nini ezali fille mosusu faka eluka mbongo mpo alesa bandeko na ye batata bapension na bango bambongo ya pension bazwaka yango te soki azwi yango mpe ezaka ata mosuku ya $10 pension $10 $15 pension ya moto soki otala sikoyo na niveau sikoyo ya RDC bapesi yo $10 à $15 na fin du mois pension bapesi yo mbongo wana osala nango nini donc ezali kaka makambo ya éducation donc émission nasali yango lelo mpona koalekte bandeko na biso ya basi soki oza na ndeko ya mwasi kohésite te video oyo tindela ye soki okata yango ata moke tindela ye
Bo panza on a ba groupe na bino ya Facebook partout. Pona bato oyo bazolinga ba contacter ngai so ke na Congo espace Milolo page na nga Facebook okotine ya ngai pe message na messenger na Congo espace Milolo na komona yango. Na Instagram pe nazali kaka Congo Milolo. Soko lingo tindi na ngai oza babakamu moko boye eza ya politique ya musique ozomona ke okokomela ngai public te okokomela ngai na boîte mail na ngai congomilolo@gmail.com na bandeli congomilolo@gmail.com kotindela ngai soza makambo oza na mwa makambo ya kosola na ngai privé okotindela ngai wana. Mais naza partout, naza na Instagram, naza na partout, na Facebook, komona nga, naza partout. Bandeko émission oyo nazo yebisa bino bo like yango, bo partager yango. Soko lingi okota na groupe ya Congo Milolo TV, so koyeke na page na Facebook, oke na Congo espace Milolo koti. Soit au betkaka groupe Congo Milolo Kole TV. Sangisa on sous Congo Milolo TV. Ils a groupe. Au continent yo, ils ont gratuit. So oza babilo ko partager ya mboka, ko partager na yo, ils ont gratuit. Dans la 5 bino mbongo te. Mais so ozi moyen ya ko like, ozi moyen ya ko tinda na ba groupe na yo. Ezali eloko moko eza pona ya conseiller bandeko na biso. Surtout bandeko na biso basi baza na mboka boyebi souffrance ya mboka ndenge ezali phénomène oyo nazoloba na bino ya makambo ya filme ya tata na mama ekomi su makasi mikolo oyo naza ya bandeko esa émission parce naza ya bandeko ebele bazwi bacontact wana naza ya bato ebele bazwi bacontact wana. Donc bandeko ya basi o bozola na ngai batantine ba mama ba yaya baleki ya basi o bozola na ngai bokeba makambo naza koloba na bino ba fille ebele ba mekai kosala yango bazwi mbongo te bakosi bango et puis batango baza tellement malin bazo créaka ba page Facebook. Donc ceux qui basali yo ba makamwa ba sese ba fi makamwana ba bomi page wana ba créer logo mususu ta yo linga siko contacter susu na Facebook ko mone souté azali susu te esami ebele na king mais na ba intérieur salami imagine to sko la kata king bazo kosa mwasi na kata kin bana kin bafungola misu bakosi ye siko bato wana baoke siko na ba intérieur baoke na ba province na biso kokende kolukaka bana ba fille taka souffrance eza na mboka na biso ba fille beta bazokaka $1000 za tante ba muso okutumaka $100 $200 za tante. Parce que ba fille mususu na kata kin aloke no sa kindumba pona zwa kaka ta mususu 1000-2000 francs. Moi c'est abimi penza azata moi 2000 francs 3000 francs asomba ta moi kwanga na ya ta ya moi 700 moi malewa na ya ta ya moi 700 ou bien 800 Aminata moi matina na yebi moi coca. Journée pele kalali. Loba kele sous. 3000 francs. Alors so rajoute cop, ba lobi na yeke cop oyo. Okozwa 200-300 000 pour na moni ke vina ebongi. Do ye amoni pe ke vina ebongi.
Mutu aza kobima na butu pa ke luka 3000, 4000, 5000 francs. Pona lia tabza za pena mwana na charge la lia aya mekata mwa ko ozoko pan mwa ko somba mwa milika mwana mwa nini azu kopo wana moni ngo penza ke me nzamba kweli ye nazobeta ntangwa bo partager vidéo oyo bo like bo tika ba commentaire à kitoko pour na YouTube akoka ko garder ba vidéo na biso. En tout cas pour na mukolo lelo na tiki bino mukolo oyo koya toko beta ba masolo lisusu masolo parce que bientôt donc 2022 zo poussana aussi là ba karaté année prochaine ba élection na yoka kike ba makambu ya ko ba ozoka ya suma kama ba recensement ko sela bon recensement te pour recensement na Congo recensement na Congo eza facilité quand même parce que to yebina noté qui to yeba ina biso ba congolais mais obika ka mboka ngo ba mélange quota ba quota mais to yebani biso ba congolais 100% to yebani mais na yoka ke ba kalaté ba koma ko sa ba carte électeur nazo menena au moins maquette ngo na yebango so na sisi ba enquête na ngai nyoso tout nde na oya osala émission moko to kolobelaka makambo ya ba carte électeur mais leo toza wana te bande ko na tiki bino pona dimanche lelo na famille na bino na mabota na bino oyo bazalaki na ba matanga mes condoléances ba oyo pe ba fetaki ba fête na bango ya ba anniversaire na pesi bino kaka ba mbotama elamu to kuta so dimanche prochain to kolobelaka makama mboka. En tout cas vous partagez en tout cas vidéo oyo yo pona ko sensibiliser bandeko na biso basi au bazan Afrique, surtout au bazan Afrique, parce que makambo e comme ils ont mis sous makasi donc crise de côté souffrance et côté makambo ils ont mis sous makasi na tiki bino leo pona pona mbalasima et puis toko mekata ko développer sous dimanche prochain makambo sous na tiki bino.